week-end là mobisika nyonso bozwi libaku ya kolanda solo la plus ya mokola lelo yango ebandi mbotene bino. Anthony Kinzo Kamole, nouveau directeur ya cabinet ya chef de l'État à Bandi Moussala Naye, Mokolo ya Lelo Kasesengeli Boyebaki ordonnance portant nomination Naye, Etangamaki lobby na bantenne ya chaîne nationale. Retour en image. Modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement ont ces articles 3, 4 et 5, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé directeur du cabinet du président de la République, messieurs Anthony Kinzo Kamole. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 11 juin 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 11 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Mbouizia, directeur de cabinet. Vice-premier ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, Azwagi va fonctionner Mokolo Alobi, cérémonie, il y a remise et reprise de Salamaki avec Impact P, idéologie, Bouzovalité. Ah oui, au lendemain, il y a prise de pouvoir par Premier ministre Judith Suminwa Tuluka. Plusieurs ministres procédé qui n'a pas cérémonie, il y a remise et reprise entre les membres du gouvernement sortant et les membres du gouvernement entrant. Neti Awa, le ministère de l'économie nationale. Cérémonie, il y a remise et reprise. Et Bandaki Nanou, la lecture, il y a procès verbal. Sima et Landamaki Namo, il y a circonstances. Il y a ministre intérimaire de l'économie nationale sortant. Son Excellence Eustache Mouyanzi Moubebe, suivi la signature, il y a procès verbal, paix échange, il y a la signature entre les deux personnalités. Juste après, échange qui bonga na bango des professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale entrant à Zwaki Maloba avec un pacte paix idéologie. Le sens, la responsabilité, le jeu complexe dans lequel se trouve. C'est un bâtir une nation. Cette responsabilité du ministère de Tala Noko, avec le très sage professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale et économie Yamboka et Kokoma stable, paix à co-travailler pour concrétiser vision. Il y a son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, Moukwantombolo d'Afrique, souci, il y a pas Congolais. Yekeyo. Nangambu, il y a fonction publique, vice-premier ministre, ministre Jean-Pierre Liaou Azali reconduit satisfaction totale pour l'agent public, il y a l'État, vous avez dit. Ah, c'est deuxième année, bisous, maman, ton PC, ma beaucoup, ton PC, courage. Donc, on a ça la tire, il y a tout le monde, qui est kaka likolo, on a bisous, mon il y a Zambé. Nous sommes très ravis de voir son excellence, le même Jean-Pierre Liaou, d'être reconduit à la fonction publique parce que c'était notre souhait. Il a fait beaucoup de prouesses et il restait qu'achever son travail qu'il a commencé. Alors on est ravis, surtout nous les Congo en particulier, tous les fonctionnaires et agents de l'État. On est très contents de voir un grand monsieur, un bon papa, un bon père de famille être reconduit et nous attendons vraiment que nous serons encore ravis et on sera très heureux cette année et pourquoi pas le quinquennat ici. Moi, la mission Jean-Pierre Liaou, moi, la Souka, après si nous sommes maman et sengo, ton s'appelle Mingi,
Ok, nanga jubokondi oyambalo elekali liboso ezonga nsima te biso bamama tosepela na bana biso elongo toza na esengo makasi na journée ya lelo mpona koyamba mpe kosepela na vp ma fonction publique asokoli vraiment ministère tosengi na nzambe apesa de sagesse amultiplie sagesse mpo apense na bato nyonso bato oyo ya se bamata likolo vraiment nzambe apesa ye mayele epui apesa ye lisusu makasi na mboka na biso soki bato ya boye bakoki kozala ta 10 oyo bazokomprendre pasi mpe susi ya bato vraiment kozala malamu mingi merci mpona Fachi Beton apesi ye lisusu manda oyo vraiment tosokeli biso bamama courage. Avant la mécanisation, la titularisation et puis la promotion, c'était quelque chose vraiment d'individualisme et puis c'était quelque chose de trop difficile à la fonction publique. Aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes très contents d'être ici à la fonction publique parce que je sais qu'avec mon travail, avec mon mérite, avec tout ce que je fais, je suis capable d'être promu. Donc c'est avec l'effort de notre ministre de fonction publique, avec ce savoir-faire, c'est ça qui donne cette opportunité aux jeunes, à la personne qui travaille, qui donne le meilleur de lui-même d'avoir quelque chose. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, ingénieur Grégoire Mutomba Péazwaki, va fonctionner officiellement Mokola Lobby Bolanda, cérémonie ya remise et reprise. Et salamaki na ambiance moko ya kosakana te cérémonie ya remise et reprise entre ministre d'État et Agriculture, ingénieur Grégoire Mutomba et ministre sortant maître José Mpanda Kabangu. Pour un nouveau patron et agriculture, agronome Nyonso Esengeli a démontré vocation agricole na kozala na projet d'entrepreneuriat agricole moko pour na exploitation Nyonso. En outre, ingénieur Grégoire Mutomba, nouveau patron d'agriculture, a sengaki na moko ba travailler pour na facilitation agricole. Nous sommes venus demander à tous les agronomes de venir démontrer que nous avons la vocation. Un médecin sans vocation ne pourra pas être à l'hôpital. Un agronome sans vocation ne doit pas être au ministère. Natour naye ministre sortant et agriculture, maître José Mpanda, a souhaité plein succès na successeur naye pe a prometaki accompagnement naye pour la réussite ya second mandat ya président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai également rassuré au ministre d'État de mon accompagnement, puisque nous n'avons qu'un seul chef, qui est Félix Antoine Tshisekedi. Ce que nous prenons, c'est la réussite du président de la République. Que les ministères soient dirigés hier par moi et aujourd'hui par lui. Les bénéficiaires des résultats restent Félix Antoine Tshisekedi. Tala! Sikoyo ekomi tangu ya musala, tangu ya maseki esi eleka, ingénieur Grégoire Mutomba atalisi ke aye pour na faire assurer pratique et non théorie pour na assurer sécurité alimentaire. Boyende izalaka. Yake yo. Totika kaka na chapitre ya ba remise et reprise sengebo bake na ministère ya finance kuna après cérémonie kulu na munene salamaki na commune ya Gombe ko kamwa bozo badita. Après-midi, il y a lobby l'équipe, plus précisément, Mokolo ya jeudi 13 juin, ezalaki mouvementé na commune ya Gombe, plus précisément, Liboso ya palais de la justice, pe centre financier, bisika wapi, ba paisible population, ba vivaki, ba scène ya Sony, Kuluna en plein centre-ville, Machette et Kei et Zongi, awa bozana idete Bolanda. Mon général Blaise Kilimbalimba, commandant, il y a la police nationale congolaise en charge de la ville-province de Kinshasa, na ba situation oyo, tozali ko déplorer inefficacité, il y a la police pour na ko intervenir na ba situation ya boye.
Ya gerçekten var ya bizim burada durmamız bile gerekiyor ya. Kim kime vuruyor belli değil ya. Kime vuruyor belli değil. Hepsi de... Bizi taşlamasalar da şimdi. Ya vallahi biz var ya. Gidek hadi gidek. Onlar kendi halinde takılıyor. Buraya yatı vurur. Awa sikoyo batu bazoki babiloko ebebi y compris bamituka ya batu boye kitoko te auteur ya ba acte oyo isengeli bakangama. Dossier à suivre. Hala ya şerefsizim var ya. Bunlar insan değil ya. Ben bunu gruba atayım da yarın böyle ortamda çıkarmasın. Atayım mı gruba? Initialement prévu pendant le 19 juin, élection Yaba conseiller urbain, bourgmestre peu bourgmestre adjoint Ezali reporté à une date ultérieure, Ezali communiqué il y a commission électorale nationale indépendante. Comme le président de la CENI l'a mentionné hier dans son adresse, Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle Atalisaki Lobi Eleki à travers communiqué de presse numéro 044/CENI/2024 que l'élection y a conseiller urbain bourgmestre peu bourgmestre adjoint initialement prévu pour le mercredi 19 juin et allait reporter à une date ultérieure. Report oyo ezali consécutif na ba contrainte d'ordre financier liée à l'organisation matérielle y a scrutin oyo. Par conséquent, Commission électorale nationale indépendante a talisike date opérationnelle annoncée dans le calendrier réaménagé. Il y a processus électoral 2022-2027, il y a le 25 janvier 2024, ils allaient les sous d'application TP chronogramme opérationnel le Moko Yasika et Kozala rendu public n'a pas meilleur délai. Commission électorale nationale indépendante a réaffirmé volonté naïe pour organiser l'élection. Il y a ba conseiller urbain bourgmestre pe bourgmestre adjoint dès que ba condition nyonso et Kozala réuni pour nakosukisa. Commission électorale nationale indépendante a talissi que ba candidature déposée pe enregistrée dans ba différents bureaux y a réception pe traitement de ba candidature éthiquement valable. La CENI exhorte enfin tous les électeurs à continuer de faire montre de patience. Lobeleki Liboso ya commissaire divisionnaire adjoint le général Blaise Kilimbalimba va présenter qui mupiku ya ba criminel lope ba kuluna opérant na ville province ya Kinshasa. La police nationale congolaise a présenté qu'il lobby l'équipe plus de 25 présumés criminels Pekuluna arrêtés opérant dans la ville province ya Kinshasa. Parmi bango ba présumé auteur et assassinat, il y a jeune fille oyo bakataki mutu mikoleleki na commune ya Lemba. Ba présumé assassin, il y a ba conducteur ya ba taxi moto, pe ba kidnappeur oyo balingaki ko enlever jeune fille moko dimanche leki na boulevard Triomphal Bolanda. Monsieur Mukendi Kongolo Jansi, Koudia Talani Obed. 3. Monsieur Bowele Héritier. 4. Monsieur Mamputu Djenga Simize. Monsieur Kambundi Cédric alias Formol. Tous porteurs de machettes se livrent à l'extorsion de fonds et objets de valeur au préjudice de paisibles passants dans les communes de Lemba et Matete. Deuxième bande, Monsieur Kalombo Akalombo Kabata Meshak alias Kaba. Mon général, Mutoyo aza kuluna munene très réputé na commune ya Lemba bisika avandi. Baninga na ye baza lelo na prison ya Ndolo. Azali leader ya bande oto bengi 9-3. Kaka na mois de juin oyo akangi nzela ye na baninga na ye kolongwa super Lemba po kende terminus na monument ya Igota Nzambi akangi nzela 30 minutes na ba machette. Ça fait 2 mois na ba rapport otangaki na avenue Kisale na commune ya Lemba. Moi
terrasse bakutaki nzoto ya mwana mwasi ezangaki mutu ye na baninga na ye bakataki mwana mwasi wana mutu pe moninga na ye peu importe parce que tokokanga ye kaka bien que aza en cavale kombo na ye Octavie mais na ndenge ya ekiri na bango babengaka ye Starboy nde akenda na mutu ya mwana mwasi wana. Troisième bande, monsieur Ambwa Adongo, bien levé, tombola loboko. Monsieur Bombula Bamato Seleo, Kayembe Musumu Raphaël. 4. Mavinga Tessi Christian. Mon général, ces inciviques ont excellé dans l'extorsion des motos au préjudice de paisibles motards communément appelés Wewa, auprès de qui ils sollicitent une course express. Ainsi, chemin faisant, dans un lieu obscur, ils menacent les motards à l'aide de machettes et les dépossèdent de sa moto avant de disparaître dans la nature. Et pire encore, mon général, ces malfrats parviennent à tuer des motards en cas de résistance. Cela s'explique dans la découverte de corps. 4e bande, Monsieur Landou Massamba Richard, Tombola Loboko, alias Ndolo Libong. Mon général, moto oyo, kaka ndenge na uti koloba pona alias Kaba, ye auti kokata moninga wana loboko, pe moninga wana azana hôpital ya Kan Kokolo. Kalongo Jérémy, Tombola Loboko, Tene Tchangambi Ose, ainsi que des chaînettes en or qu'ils arrachent au préjudice de paisibles passants dans les arrêts de bus et sur les artères à forte affluence populaire. Et cela pendant qu'ils sont sur une moto. Monsieur Ngiaba Lupembe Exaucé, oyo wana pe kuluna munene ya kisensu na tan voisin oyo bautaki koboma mutu na machette ye wana a reconnaître yango nde tokangi ye pona batu mibale wana bango bayebaki na koenleve mwana mwasi na kombo ya Benedict Mukondo ba enleve ye pe bakoti na ye na terrasse oyo ezali le long ya Triomphal batu mibale wana. Après exhibition na bango na presse pe na population, commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba commando ya la police ya ville province ya Kinshasa atalisaki boye. Touti kotia maboko na baye bazali ko benga maneti bakuluna. La fois passée bamonaki tokangi bakuluna totie 4 vagues totindi na Kanyamaka CC ezali ko kitisa phénomène. Basilité ba mususu bazali ko kangama bake na prison. Bazana kati ya prison ya Makala na ya Ndolo. Mais oyo batikali na balabala neti oyo tokangaki bango mais totindi na Kanyamaka CCT. Bango bazali ko kende na justice. Bato balukaka oyo akata mwana mwasi moko mutu. Nde bango touti ko présenter awo. O bakata mutu ya mutu. Bakenda nango bakoyebisa juge mutu wana ezali wapi. Ils sont passés déjà aux aveux, ils vont continuer. Vidéo na bango ezali. Donc, ils ont un cadre de recherche et d'arrestation de malfaiteurs. Au kotambola omoni mikoloyo batu ya bandeko na biso bawewa baza victime ya ba tuerie ya ba bandits armés o baza ko se faire passer comme ba passager, comme ba client. Bako kende kuna bango moko bako choisir bako pona itinéraire na bango kokoma kuna mandoke bimi. Parce que les secteurs bango moko ba poni, bango moko ba contrôler. Bango moko ba prédisposer au kitsabi so kaka place ba kitsonde baninga na bango ba kobima. Pe basali o mabe. Nde bango to présenter bango ba ko kende na justice pour la population ba ete batu wana police kangi maboko te eza ko luka bango pe ko kanga bango kotinda epa ya juge na bango.
na etali circulation ya ba taxi moto na commune ya Gombe. Général Blaise Kilimbalimba abakisaki pe boye. Circulation ya moto na commune ya Gombe. Tozali ko continuer, tozali ko kanga na yo motard, na yo passager. Conformément ya mibeko. Ou violer mibeko, yo yebiete kuna ba okendete okoti tokokanga pe yo. Ah oui, la police azali kolembate pe azali déterminé pour na ko remplir correctement mission na ye ya ko sécuriser ba personne pe ba bien na bango. Ke yo. Soko komi na commune ya Selemba okondima te salité o ezali na wenze ko kamwa bourgmestre batuni asalaka nini. Oyo ezali koleka awa il faut kolukela yango kombo. Tozali awa na wenze ya Selemba ou plus précisément na avenue de la Libération ex 24 novembre na commune ya Selemba ou. Awa ndenge kaka bozali komona boye batu bazali koteka likolo ya fulu likolo ya matiti pe poto na ndenge ya kosakana te. Awa tozali koyeba te soki ezali kaka wenze oyo batekaka biloko ya kolia to pe ezali wenze oyo basombaka matiti to pe bafulu. Wenze mobimba esika ya bopeto ezalaka te ata place batu bazali kotambola fulu na fulu batu bazali kotambola likolo ya matiti bakisa lisusu nchudi veut dire solo na ndenge ya kosakana te. Population tokutaki sur place basalaki communication oyo. Papa, tochaka fulu awa eza pona wenze. So to komboli to chokisika wana. Tochaka wana pourquoi chaque fulu on paie ça à 500 francs. On a saluté tochaka wana. Ezaka des fois bazwa pousu balongoli bakeko boaka. Siko ekomi mbongo bazo tongola bazo tshela ba poche. Donc fulu ekomi montagne. Donc to kopera ngomba ya Golgotha. Bakozi bazwa bazo tshela ba poche. Bazwa ba mbongo depuis 10e mois. On peut ça à 500 francs chaque fois. L'État a aux sociaux balongola roka kabwaka. Oh, dolembi solo yo za typhoïde. Anda to pesa mbongo na biso. O nini balongola. Mais bakonzi bakongola mbongo ngo toyebi te sola kena kotia mbongo na bandako na bango. Papa to pesa mbongo na biso chaque jour ya salongo. Au lundi au dimanche balongola ka fulu te to fete na fulu oyo. Toyebi te Selemba mobimeza salite fulu na fulu. Mbongo to pesa mwezo kende wapi. Siko to teke na petu we fulu. Niyo msuda teka kawa ne teka o mangengenge. Au matali koloana. Kwa ni bazo longola te to ba continue so linini. Ba linini. Kaya longola biso fulu. Tala fulu. Neza bosembu le beti bakuso lingate etambola na nzoto usozo tambola mbongo chaque jour to pesa mbongo au lundi au dimanche to pesa 500 du salon sio mbongo kendawa so solution te makaska ya masenga ba mani so ba bengani ba droit chaque jour to pesa salon to futa atike mais là sur la place solution te ba solene so to meleza typhoïde ba lukela moi solution to boy ne so ba problème permettre de tega fulu salité sikoyo natango président sala sala yemoko anomaka batu po ba soutenir ye na misala sikoyo bato président tie ba ofingisa ye tane di fulu filmer ngo bien zo ngo pinza fulu yo tofuta mbonga salongo chaque jour na mbonga ticket balongola gate salongo sila me bawazo ngo mbongo balongola fulu te bayaga zo mbongo batie na poche mbongo batie na poche bukumesa boye vma bukumesa boye banda kota elonginete oyebite mwana lemba botie na Selemba awa ya kaka ba makangu na bie toyebe te longina ete bayaga azimbongo akonya bana somso lobi ayeli suba soda oke la police apo na biso nyonso apo na kanga mutu te polela boye balingi te balingi mbongo biso nyoka makaba zwa mbongo et puis ba ofingisa na président babukumesa boye faut président tande fimbu makala tano presse ya Selemba salité bafulu na Selemba salité après aussi babukumesa boye botieli biso wenjana se beba salité na salité toilette publique à Selemba ou pe ezalaka te tofutaka mbongo ya batu na lupanga batu wenja Selemba ou pe ezalaka te toteka na balabala. Papa Bukumeso ya commune ya Selemba ou papa
yoka soni po niveau ya salite ezali na wenze oyo ezalaka sous juridiction na yo moyen ya koloba kutu ezali te. Et pourtant ata salongo ya pamba esalamaka te, ata batu ya commune bayebi kolongola bafulu oyo te tomituni. Et pourtant lisusu mbongo ya tike ya chaque jour erataka te. Yo penza tofundu epa papa e nini Bugumesa boye vma bugumesa boye banda kota eloginete oyebite mwana lemba botie na selembao awa ya kaka bamakangu na bière. Merci pour la confiance, votre fidélité. Sur la plus, mon Lelo et Komi Nasuka Botika to souhaiter joyeux anniversaire na Laetitia Banaka. Yazali ko célébrer Mbotama Naye, mon Lelo. Profitez bien na mokolo oyo que du bonheur. Pourquoi pas ko souhaiter Lisusu joyeux anniversaire na Junior Sublime Ndita. Le Benjamin de la famille Ndita est pas allé ko célébrer Mbotama Naye, mon Lelo. Bo sepelaki na ba image bo pesa merci na Dio d'enfer Serge Lokondo Jacob Kayanda. Régie finale Simamaki Name de maître il y a les maestros Bondi Mvukulu Bamataba Kitaba Balkamabele fils Manito Kutanilopi.